nzambe nanga nazomona kibatu ba comédie bazo kufa izolandana amundu akei mindono akei polulu akei dadi akei okuna bateli mbasu oyo kuna poisson oyo kuna boye na vanda kinga binzambe na ngai neka tolobaka na poto tozoyoka pe bazokende kinga kati bakozwa ba poisson bazosila bazokufa nga na poto na vandi ngabi nzambe ngai mutu pamba wana zali ex-premier dame nzambe okomonisa nga na mamoyo te okoki komonisa nga na mamoyo te face à face naloba makambo eza na motema na nga nabondela na vanda na nga navandi tango liwa ya dadi eye toye kozwa baninga nyonso wana tokoti demande na bureau ya mama Olive eske akofutela biso te batike po tolela dadi Likambala bureau ya mama Olive ba mama Angèle ba mama Sylvie ba mama Sarah na pesa bango mbote dirka ba mama Olive papa Dani aussi papa Dani na pesa bango mbote bandimi bafutela biso kaka batike po tolela nabi merci déjà je sais bien toyeki sasa toleli esili tolingo zonga poto nabi te eske makambo na kanaki na poto na yebisa mama Olive tokokotsa na bureau demande te mama Olive ango tomona ye vis-à-vis bureau na ye zwi makambo wana na dossier umela abia lokola bato nyonso basengaka mama Olive boya kokanisa yango lolombo mpo bato nyonso bakendaka kuna kaka mpo na lolombo me biso towuti poto nzambe nanga na beti mabolongo na se nzambe makambo nakanisaki na poto mpo na liwa ya bandeko nanga kutisanga na mama oyo ayoka ngai eleki mikolo mama ngo akipaka te le 8 mars fete ya bamama mama Olive Lembe akendaki kotala hôpital na ye na Mpasa alobi no loba na bakomedie wana bazelanga na ntsele na kingakati te ezalaki na kingakati te na ntsele na restaurant oyo motu nyonso akokota akale na ye tovandi kuna na kobanga nayebisi baninga na nga tomilela lokola mama na ye te bapipo na ninga bitomilela tosengi baplan na restaurant tole wana mama za na hôpital azotala hôpital ale ba 17h mama utaki na hôpital na ye azosala na Mpasa mama Olive Lembe aye na délégation na ye akuti biso na restaurant topesi mbote tovandi tobandi kosolola na motema nzambe na nga lobi no bimisa makambo kanaki na poto motema mosusu yosi atula oza na kisasa okoloba ngo boye ebalukili yo otikali awa do mitema na komi nango mibale na tebe na mama Olive yeyo o na yokaka na sango na bondeli na sa motema nzambe na ngai soki ya solo yo moto tindi nga na loba makambo oyo zwa contrôle na nyonso na tomboli mosapi Yves nano nalenga bongo te yebaka première dame yeyo en face baninga nyonso neti kote tali yo baboma yo awa natali baninga donc ondima okatsa baza wana te boye ngabi nzambe nanga pesa nga nguya namoni sensation nguya penze ye natie boye mama atalinga avec beaucoup de respect mama nangina loba boye omoni bandeko nanga nyonso a théâtre bazokufa soki bakufi yo ozoya ozopesa mbongo na bafamille nazo remarquer ke sima ya liwa wana bafamille na biso ezopanzana mpona mbongo mama oza kopesa na mabota bana na biso bazobwaka bango libanda basi na biso bazobwaka bango libanda mpona mbongo oyo yo ozopesa na bafamille na biso bakomisi yango sida bakomolia biso oyo mama Olive ozali okoya kopesa mbongo bango baosalela yango baprojet na bango soki biso tokufi biso toza bomoi tozo profite kutu nango te tala kaya dadi mama Denise première dame na pesi mbota pesi mbongo po bakunda dadi na bobsekele kadine mais bazwili dadi katafali ya mabe
dadi nzoto na ye bambomango te poli na nsima kokunda dadi bazwi babengani mwasa dadi na bana na ye alors que mbongo bapesaki po esalisa nzoto ya dadi eke na compte bloqué omoni pai bozotia biso bandoki ya famille na biso baacteur comédien bamoni yango kopo batelemi bakomolia biso na nsima ya bambongo oyo bino bozopesa na famille. Et puis na tieso bo Yves nalukuta sisi ko répondre te et puis lisusu mama Olive Lembe babiloko yaka nango soki batu bakufi na matanga eza malamu eza mutema ya kosalisa toboyi yango te eyaka ya mobeso me mama mbala oyo soki mowei mutu akufi ya théâtre olingo ya na biloko yaka nango balamba na babarquette oye otindi batu na yo bakonte mitu ya batu bapesi balie bapanzani pamba te biloko yozo pesa misusu ozoke na commerce bakarton soso ozomona na te wana mama azotalanga atala malobe soko za nzambe donc azondim wana azotalanga kanga bi réponse kozala nini seigneur yo moko zwa molimo nanga nazolenga kabo na samutema mama Olive soki mutu akufi mbala oyo ya théâtre olingo salisa otindi ekipe na yo na mbongo baye bazwi bata théâtre basociation zebele bazwi ba membre famille bakei kopona ba cercueil ezala 1 million ezala 6 million mutu na yo abimisa pesi katafalo okombi apesi bakiti okombi apesi soki muke etikali obengi mwasi na bana kamera ezala te mutu amona te po famille ezotelemela nango ezobimisa ba problème. Mama Olive Lemba talinga atali tanga zotalanga na binzambe zwanga yo moko kozila te bazwanga na mutamukili habisiatula na yoki makamnyo solobi biro na nga yango yo poto vanaki na ba membre ya biro badirka bazaki wana ba mama Sylvie ba mama Angel ba papa Damien di Monekene ba papa Guillaume na pesi bangombo te na cabinet na ye bazwi makamunanga en compte na bi enfin nzambe une fois na lobeli mama Olive makambo na kanaki na poto ayoki yango donc désormais bato bazo talanga ba famille ba comédien munoko eza yanga me malobe eza yanga te eza yemoko mama Olive Lembe bolia biso la famille na biso bata théâtre bolia biso lisusu te mama Olive a changé jeu akopesa susu mbongo na famille moko te soki muta théâtre akufi nega na lobiawa boko sala ba dépense y compris na bureau na ye so mwa muke tikali boko yeba te bako benda mwasi to bana na mupanzi suite ya ba famille ngezo panzana 2 ba kamia minene ngezo ko ya mama Olive yana ba carton soso e silie kopo wana katani so bo sola kina ba ta chambre froide kopo sili e komi ya kolamba na ba barquette bako compter batu so baza wisa bakabuli na batu wisa kope baby halobi na ngali susu boye pona ba comédien azalaki kopesa comédien mbongo soki abeli po olanda soin traitement mais comédien azaosa na mbongo na nini alie yango aitilisanga na makamu susu alelobi abandine tournage lera kokufa mama Olive mtazolia bango mama bato alobi boye asali hôpital na Mpasa soki comédien obeli bayeko zwayo na camion au transport ezate non bazwi au côté hôpital alobi nanga eza na ba scanner eza na ba biloko tout ba matériel ebele comédie hôpital eza po ya congolais nyos mais comédie okofuta te bakozwa ba soin soki sengi ozobika te wana oke évacuation na libanda donc kope baby mbongo na maboko esili po tokomobela po bapesa kabiso ezokendongo na musala wana te donc message yango wana na pesi su merci na mama ndenge andimi koyokanga tango tolingo ka bwana nabika baneso bakenda kuna bazwaka mwe loko soko maloba na lobaki ye tosaki ye soki po kanda Yves mama tala biso ka boto telema zigura lembise longi hapo lembise longi ate loko ata infra na talibo mais minu kuzalena mamango na bino babiki tosaka nango déjà mais ndenge toyokaka okutani na mama okutani na lola biso soki koloka soki kanda maloba wana mais biso zaka deja na poto mbongo mutu mtasala kango maloba o nzamba tina inga na loba ekomi nzambe nanga merci
soki pe nzambe alakisinga nakutana na président de la République Félix Tshisekedi nakokende nakoyebisa yeke pepe alingi alia pepe alingi asala boye oyo nzambe akotinda nga pai nyonso. Donc tolongola peur lelo nakutana na première dame lobi nakutana na président lobi nakozonga nakutana na Macron. Donc nga nalongoli peur na vie zala na kondima nzambe akosoutenir yo. Encore une fois merci Seigneur.